nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisanga ntango ekoki ameta alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokokana 100 ans ekobota makambo ebele mbote na bino mokili mobimba, mbote na bayi kimbongiste, mbote na bayindo nyonso, mbote na bino la jeunesse kimbongiste ipai wapi bozwi libakoya koyamba biso boyeba ete menga makimbangu elongo na direction générale ya union de la jeunesse kimbongiste eko kambamaka epai ya diacre Kisolokele Charles Konde tozomi na République du Congo, précisément na Brazzaville awa na paroisse ya Nzoko ndenge mbele epesamaki na tina ya beko monene pe forum ekozoma mokolo ya mardi nde tina ye ememi biso na oesika pona kwa kolela nzambe kosenga na ye po kwa kobongisela biso pe bongisela mabota na biso na ngwana na kati ya mission monene ya sensibilisation pe évangélisation ya direction générale ya UJiki nde tozomi awa pona kokota mabondeli to kosenga na bino mingi baye bozali na libanda na mikili ya bapaya bo se joindre na biso au travers élément oyo po ete to kwa kolela nzambe elongo banso totikala wana peto bondela matondo mingi. Batata pe ba maman nzambe azalaka nzambe ya zuwa ndenge nini tokosangisa ye tokokumisa banzambe mususu liboso na nzambe na biso ndenge biso totondi boye tokoyaka tongo tokoyaka pokwa kasi eza na bato mususu soki tolongwe awa aokenda ndako ya mbikudi aokenda ndako ya nganga aokende kotala mama moko boye banzambe mususu tokoma kosambela yango wana papa azali ko resiste tango nyonso mibeko esika oyo biso tokokwela esika oyo biso tokobikela mutu na mutu esika yo ozali tata pe mama soki okendaka na banzela wana ya mabe eloko oyo koma kosala contraire oyo église ezosenga yango wana idolâtrie ozosala et soki oza na nzela wana yeba bien que tata nzambe ayebi yo te tata nzambe azali kosepela na yo te tata Simon Kimbangu kiangani ayebi yo te yango wana batata pe ba mama nzambe azalaka nzambe ya zuwa aliaka esengo alingaka tokumisa ye nde biso nyonso soki tokosalaka likambo wana tozonga na nzela toyaki kotanga na 12 préceptes ya lingomba batata pe ba mama touti koloba ndenge tata nzambe arapelaki Moïse po azongela mibeko ndenge tata Fuma Longo papa Jangenda Kutima azongelaki mibeko ndenge papa Simon Kimbangu kiangani azongiseli biso mibeko oyo ezalaki banda kala batata pe ba mama biso nyonso toyebi kasi papa azongisi foto tanga yango makambo oyo yango ezoboma biso esi tu ba jeune tokoti na makambo ya bisala-sala nga nalobaka chaque fois les 12 préceptes égale aux 12 commandements parce que nyonso bazopekisa biso
yango eza na 10 commandements. Siko tango yo zo ko chola mibeko zomi ya lingomba. Ebikelo na yo ezali wapi? Batata pe ba maman. Ba pekisa biso ba kimbangisa tomela masanga te, mais tomela masanga. To sokola bolumbu te, mais biso wana ko sokola bolumbu. Komela likaya te, to somela makaya. Kotala mabina te, biso champion. Kokende kotala mabina te, biso champion. Et voir même biso ba jeune, ba tata pe ba maman. Na kati ya ba téléphone na biso. Okomona mutu atie stati na téléphone. Mais nzembo oyo eza na kati ya stati na ye, nzembo ya bato ya mukili. Ba tata pe ba maman, tozali wapi? Tozali kokosa nani? Biso bakimbangisa biso nde tokotambwisa mukili papa lobaki na 1921. Biso nde tokotambwisa mukili et surtout biso ba jeune. Na 2021 papa c'est moi qui m'a okanganya yesa biso na kosala na ba jeune. Siko totali mabe ba jeune bazo sala. Mais papa akangami na biso parce qu'alingi a récupérer biso. Siko biso tozo sala makambo papa azo boya. Tozali kopesa papa kanda. Papa solo bakoli angulu te. Esika bazoteka dendo na poso yoke osombi. Mais oli ngulu te. Toza makasi toza ba champion ko somba ba poso wana bisika bazoteka dendo batata pe ba maman. Mutu na mutu azongi sa conscience na ye. Parce que kobika na biso eza biso moko. Kokufa eza biso moko parce que papa azali ko préparer biso tango nyonso. 12 préceptes. Oh ngana kolia makako. Oh ngana kolia nyoka. Mais yango yo ba yebisi biso. Oya sala ka makambo wana eza contraire na mibeko oyo. Tika yango banda lelo. Biso bana Congo Brazzaville. Tolanda tata Molimo Mosantu. Alingi nini papa alobi nini? Tango tokende nkamba awa. Tango manomaki biso toke. Papa yebisi biso bino boza ba savant na ngai. Siko ki sava tokozala nango mokolo nini? Papa ko fungola biso miso mokolo nini parce que tozana nukobuka mibeko. Na kindumba yozali. Na koyiba yozali. Na kofinga yozali. Na kocharaki na batu yozali. Kobwaka na maladi yozali. Siko esika nini yoko bikela. Biso bana tata Simon Kimbangu nde tokote ya mokili. Ba tata pe ba maman. Mutu na mutu na mayele na ye. Toyaki koyoka mukanda ya Isaïe. Isaïe chapitre 51 verset 7 à 8. Ba tata pe ba maman musakoli oyo akomaki mingi a prophétisaki pe mingi. De 760 à 700 avant Jésus-Christ, ndi abandai kokoma. Siko mukanda ya Isaïe, ndenga komaki yango eza divisé à 3 grands groupes. Parti à liboso, chapitre 1er jusqu'à 39. Alobi na biso nini? Nzambe akopesa etumbu. Deuxième partie, de 40 à 55. Alobi na biso nzambe akosilisa mawa. Troisième partie, alobi de 56 à 66 alobi bato ya nzambe basengeli kobongola mitema. Sikoyo na 3 parties Esaïe oyo. Yoza parti nini? Batata pe ba maman ndenge towuti kotanga na mukanda oyo. Tata Simon Kimbangu kianga ni mokokisi ya bilaka. Tokolobaka tango nyoso. Toyebi ndenge nini ye ayebisaka biso aza ye aye pona kokokisa bilaka. Me biso bato tozali kotosa ndenge towuti na tokoyoka na mukanda ya mibeko. Na biso bato tozali kotosa mibeko te. Est-ce que ya solo akokokisela biso bilaka oyo alakaki biso na 1921 tango papa Simon auti mbanza sanda
Tanga komi na ngomelu tete. Isika penza asalaka musala na ye. Tanga zaki na ba protestant. Bana classe ba bimi po balanda ye. Ya tala obibo zonga. Bokende kotanga. Po binu nde boko tambusa mukili. Yango wana ba jeune oyo ya lobaki na 21 izabiso. Papa Fuma Long. Le 4 août 51. Na vallée ya Luluabu. Papa Simon la kisi ba jeune. Oyo ya kosala na bango. Est-ce que katikati ya ba jeune papa tchaki maboko na mutu po na kotala. Ba jeune ango mutu na bizaleli na ye. Est-ce na kati ya ba jeune malgré mabe oza kati ya ba jeune wana papa mona na vallée. Oyo yozo sala. Est-ce que oza vraiment okoyi kozala lokola jeune oyo papa mona na vallée oyo ya kotambwisa mukilo yo. Yangwana papa Simon Kimbangu na nkamba azali ko insister na mibeko. To sa mibeko pour que lokola papa pesi biso confiance ete biso nde tokosala na ye. Biso nde toza sima na ye. Biso nde tozali kotonga na ye babele ya sika. Totika ba rivalité toza nango. Totika koswana. Totika kokabola. Na kati ya famille tolobanaka te. Na kati ya choral moko tolobanaka te mais toya koyemba. Na ba groupe nyonso ba conflit ya mabe sikoyo. Losambo ya mutu ya masumu ekopesaka Nzambe kanda. Yo kosambela ndenge nini po Nzambe ayokela yo. Tango oza na masumu batata pe ba mama bosala experience. Mikolo wana soko ozosala masumu te. Bondela mabondele okobonde omona Nzambe ndenge akoyanolelo po okosati yo moko za puissant. Mais mikolo wana soko ozosala masumu yo moko koyoka me bato soni me bato wayebi aloko sala kite me obandi koyoka soni yo moko ndenge Adana Eve bazela kite Nzambe aya kobenga na bango. Tango bayebi ka basumu ki asali lisumu bango moko bakei Nzambe ayeba ki eloko elekaki atuni Adam oza wapi o mwasi opesa inga me lisumu wana nde kaboli yo na Nzambe batata pe ba mama lisumu ezotia biso en distance na Nzambe molimo mo centre yangwana biso lelo soki tozalaki na mabe katikati na biso soki totosaka mibeko te soki totosaka maloba ya papa te tango yango yo eza filet ya récupération. Yango wana ils a 3 principes fondamentaux avant nasi sa matei nanga ezali corps, âme et esprit. Le corps, l'âme, l'esprit. Ozana nzoto, ozana âme. Esprit na yo ezotinda yo. Kenzoto ye kende kosumuka. Tango esprit ezotinda yo oke kosala lisumu. Siko ame na yo ekokende wapi? Deux chemins papa yebisa biso na kamba nzela mibale. Nzela ya Satana na nzela ya bana Nzambe. Yango wana mama likambo kotosa iliki mbeka ya kutumba tosisi boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Totema to bondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartient à tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et de cet Esprit. Amen. Nzembo. Nakoto sami beko nyakolo Yesu wanga Yalingi na bika na randa nzerae Asukaki makila maenda ekulusu Ona zwano biko ya seko
Lelo tozali na programme spécial. Programme spécial oyo esalami na tata mokonzi Bule. Pambate ndenge toyoki na matei tata mokonzi Bule posa na ye ezali ba jeune. Tozala toujours pembeni na ye pe sima na ye. Posa na ye ezali ete na ekeke. Oyo yamine ba jeune tolonga pambate na ekeke oyo elekaki tolonga kite. Yango atindi biso totambola bisika nyonso. Nde esika ya liboso toye na Congo Brazzaville. Pona kopesa message ya tata mokonzi Bule. Pona kolendi sama. Ndenge ye azali kulukele yango. Toyaki lobby samedi. Tokomaki na plateau de 15 ans. Pona kokota beko ya mokolo lelo oyo ezali très spécial. Ekutani na lobby ezali Sainte Seine et coïncide penza malamu. Et mardi tozali na forum ya munene oyo tobengisi ba jeune nyonso ya Brazzaville. Nde lelo ezali mokolo ya samedi oyo toye kosambela. Kosambela na kobondela. Eza ba kombo mibale eza na lingala. Kosambela eza mususu. Kobondela pe eza mususu. Moto oyo ye na beko. Soki abandi kosambela eke na motema na ye abandi kosentir motema na ye bandi korapele ye makambo. Nde akolongwa na kosambela akomi na kobondela. Pamba te mutu azali kosambela. Azali kose reproche na eloko te. Azali sur na maloba o azali koloba. Azali sur na maloba o azali koloba ezokende directement epa ya Nzambe. Mais mutu ayebi ke tango nazali kosambela ezali na eloko moko ezali kotungisa ngai. Ezali na eloko moko bo ezali kopesa ngai pasi. Akolongwa na kosambela akomi kobondela. Akomi kobondela Nzambe ayokela ye. Na likambo oyo aza nango posa. Yango wana toyaka kosambela pe kobondela na beko. Tina ya beko eza nini? Kosolola na tata Nzambe mikakatano nyonso oyo ozali na yango. Oyo toza nango na mokili, oyo toza nango na lingomba, oyo toza nango na ba famille, pe oyo toza nango na bomoi na biso. Nde tina ya beko. Beko ezalaka kaka kitoko soki yo moko ose prepare malamu, soki yo moko omikotisi na kati ya libondeli. Beko ezalaka malamu te paske mutu atei malamu. Beko ezalaka malamu te paske mutu apesi banzembo ya bien. Beko ezalaka soki yo moko ose prepare. Mais beko ezana ba condition na yango. Condition ya beko ya liboso. Soko ye na beko bosana ndeko na yo, bosana mama na yo, bosana papa na yo, bosana camarade na yo. Parce que soko considérer kaka mutu aza pembeni na yo boyebani, okozala concentré te, okosambela pe malamu te. Parce que à chaque fois tourner likam. Et malamu pe ya beko ezali tango bosali groupe de 6. Kosambela groupe moko na camarade na yo te. Kosambela groupe moko na membre ya famille na yo te. Pamba te oyo lingi kosenga ezali ya yo na libota na yo. Na kati na beko memi liputa na yo pona kovanda. Kovanda 2 personnes te. Liputa oyo ye nango vandelango yo moko. Tozi mwana na yo ya muke otie ye. Pamba te biso no sozengi toza awa. Toza na ba arme na biso. Koyeba te état d'âme ya mutu. Nzambe kaka mutayebi. La Bible déclare ceci. Bokozala na ba ennemi même dans votre propre famille. Koyeba te mutu atungisaka libota. Est-ce que ezalaka noko? Est-ce que ezalaka yaya? Est-ce que ezalaka leki? To ezalaka tata mwasi. Na yango tango zali kosamba na beko. Kokipe te
parce que ozali leki na ngai botandi esika moko. Beko eboyi pongi. Pa matin na kati ya pongi ndoki so alingo loka akotaka na pongi. Ndoki so alingo atikisa batu na beko abandaka liboso kolala. E soki abandi kolala nde esika akobima po na kobebisa esika oyo. Yango nazalaka malamu te mutu aye na beko amemi couverture amemi elamba donc ami fini kiti na mutu wana beko te. Mi beko ya beko ya ngwana. Et beko ezalaka vraiment na interdiction formelle. Pa matin moto oyo aye na milimo mabe. Foko pamela ye na kati ya beko. Bato bazali kotambusa beko. Bakoki ko permettre te mutu aye na beko ata na liputa lali afini kiti na mutu. Te. Il faut ko ningisa ye foko lamusa ye. Pa matin soko tiki ye. La mususu yene mutu azali ko tungisa batu na kati ya beko. Soki muninga zali kolala, lemso azolala po na fatigue, lemso alala po alembi, lemso alala po alala ayoki pongi, yo sunga ye lamusa ye. Beko batika ka mutu alala te. Batika ka mutu alala te. Beko ezali sacrifice. Komika bambeka. Ovani na mabele. Olekisi ta ya kolala, mutu ekomi kosala pasi. Otungisi nzoto yoki pasi. Nde sacrifice ya ngwana onyokoli nzoto po ete molimo ezwa place. Ya ngwana toko senga na biso nyonso tozali awo. Lokola ezali programme spécial. Moto nyonso abosa na makambo nyonso. Makanisi na biso ezala kaka liboso na programme ndenge yango ezali kolekela. Pe toko senga na banganga nzambe oyo bazali awo. Moke tozo développer exhortation na biso banganga nzambe lokola bakiti ezali babendani sika tubela ezali parce que lobe ezali sainte scène toko expliquer tina toye awa po ete mutu nyonso akende pa nganga nzambe akitisa mikumba. Mais avant to banda toko benga mama dirigeante atieli biso nzembo moko. Mais na nzembo moko akotiela biso oyo nyonso ayaki na beko kosambela. Toyebi ke tozana bandeko na biso akoreki baye ko sambela pe ko préparer banzembo ya lobby. Mais na ta o tozana ngo ezala no mabondeli nan to koti na nzembo te. Moto nyonso aye mabondeli, muto nyonso atelema. O ayembaka tenor, ayembi tenor. O ayembaka alto, ayembi alto. O ayembaka soprano, ayembi soprano. O ayembaka basse, ayembi basse. Pona nini? Parce que koyemba ezali kosambela mbala mibale. Ata mutu alobi maloba te na kati ya libondeli, me oyembi nzembo na maloba nango kitoko na son ya kitoko. Banzembo ya son oyo ezali agréable. Ebengaka ba ange baya na kati na esika po te ba partager na biso beko tina suka. Et présence ya banzambe ya ba ange yango nde epesaka beko kimia. Yango nde ebenganaka milimo mabe. Yango nde esalaka nzambe akoka koyamba mabondeli na biso. Yango tokotelema biso nyonso et tosenge na mama dirigeante atieli biso nzembo. Satana
nzamba lobi yesoka apesi etumbu etumbu na ye ko changer te. Voilà pourquoi na kati ya mabota na biso tokangi batata bandoki alors que tata zandoki te. Tokangi mama ndoki alors que mama zandoki te. Tokangi batata mwasi bandoki alors que tata mwasi zandoki te. Mokana nzambe lobi soki yo sali likam tanga Exode 21:7 okomona nzamba azali koloba soki osali makambo o ngala lingite soki osaleli satana osaleli nzambe mususu ngai na kopesa yo etumbu ngai na kopesa yo ekozwa yo libota mobima, c'est-à-dire batata mususu bazali ko vivre lelo misala ezali te pamba te mwana kendaki ko bebisa amemi bututu na kati ya ndako botutu wana ekoti na kati ya ndako elandi tata musala ebebaka te ebebi tata azomituna nasala eloko te na musala nayebi te nini eyelanga balongola kaka boye feza kaka famille nanga nzoka eza famille te ezali mwana na kati ya ndako akendaki kosala likambo oyo ebebisaki nde amemi botutu na kati ya ndako koyeba te mama na kati ya ndako mama aza na bafille mibale tata yebile na fille mususu nzoka ye pas osala fille mususu botutu wana amemi na kati ya ndako ebebisi musala tata ekoyeba te bana bakomi bizaleli ya ndenge na ndenge bana bayokaka te bana na klase bazozwa te kuna bazozwa mabala na bango ezaka bato malonga te nzoka tata kuna akendaka mama azokanisa tata akendaka musala na nzela ya bien nzoka tata soka uti musala akendaka banzela malamu te botutu wana ye ekoti na ndako evandi tango ezovanda ezali kokola ebandi kokola et surtout soki ozokende église na botutu na yo wana satana azoyebisa nzambe tala mutu oyo azoya kosambela mpa na yo asalaka likambo boye et satana azorappele nzambe makambo wana nzambe azokontinue kopesa yo punition ezoya makasi et soki ekutani na baye oyo bazali misala mabe na kati ya libota barenforce yango okomonaka ozali kosambela osali 10 ans ozosambela na likambo moko me likambo wana esilaka te likambo wana elongwaka te likambo wana ekendaka te mpo na nini pamba te ezali na likambo oyo ezali koampeshe yo yango lelo toyaka na biso babeko beko na biso ezali spécial batata oyo tozali awa bamama oyo tozali awa biso nyonso moto na moto azonga na nsima abanotala eloko nini oyo nga nasalaki na vi na ngai oyo epesa nzambe kanda oyo ebloka ngai ebloka mwasi na ngai ebloka bana na ngai ebloka famille na ngai parce Exode 21:7 ezali koyebisa biso na kopesa yo etumbu yo na libota na yo mpe ekozalaka libota moko te ekozala de génération à génération et supposons na génération oyo tozali na mokolo ya lelo yo osali likambo ya mabe ekozwa génération future te mais ezali kozwa bana oyo yo oza na bango na bakoko oyo bazali kobokola pasi na yo oboti bana na pasi bana bazali kokola na pasi nyonso na yo pasi est-ce que ezali mpo conjoncture ezali mabe na Brazzaville kozwa mosala eza pasi bongo bato bakendaka misala te na Brazzaville kolia eza pasi est-ce bato baliaka te na Brazzaville kobala eza pasi est-ce bamariage esalamaka te bamariage ezali kosalama bato bazali kozwa misala bato bazali kosisa classe oyo mpe ya kovoyage bazali kovoyage mais mpo na nini na kati ya libota na yo awa toye kosambela moto na moto aye kosambela mpo na ye moko d'abord na libota na ye etokoti lingomba na kati tokoti mpe mokili na biso na kati tobania na yo moko mitala na kati soki totali yo olati bien neti nga nalati chemise a bien nalati pantalon a bien nalati chaussette a bien moto atali nga amoni nga mobali ya solo mais sika navandi nazomituna naliaka ndenge nini vi na nga eza ndenge nini bakamarade oyo botanga na bango oyo bobandi na bango na école maternelle bozwi badiplôme nzela moko
omoni camarade mususu ye wana azosala mususu ye wana akenda mikili ya poto yo musala te mikili ya poto te ozaka akotala eske asimbaki kisi eske mbongo nyonso ezalaka ya kisi eske kozwa nyonso ezalaka kisi mpo na nini baninga bazozwa yo ozozwa te baninga bazali kobala surtout na quartier bazotala ba age baninga bazali kobala bana mike baye nsima na yo bazali kobala yo ozozwa libala te ezotungisa yo te ezotungisa yo te eske mama bana ndenge bavandelo na ndako mosala eza te bana ndenge bavandelo na ndako mabala eza te bana ndenge bavandelo na ndako pasi na pasi ezotungisa yo te tata oyo ozali awa ndenge vi ya bana na yo ezokende ndenge vi na yo moko ezokende ezotungisa yo te tozali kaka na mutu moko oyo akoki kosunga biso na bapasi nyonso ezali kaka papa Simon Kimbangu kia ngani ye kaka azali mutu akorepondre biso na makambo nyonso bablokage mosusu oyo tozali nango mosusu ezali na maboko ya bato me oyo ezali na maboko ya bato nzambe nde mutu alongolaka yango nzambe mene mutu akangolaka me oyo ezali na maboko ya nzambe ye moko apesi yo punition soki o reconnaître yango te mawana ekoya likolo na yo te mawana yo ekoya te pamba te ozokontinue kodemere na pasi et plus grave encore ozali kocontribue na mabe na kati etonga na ye ozali kocontribue na mabe na kati église na ye esika bato bazali kotonga yo ozali esika bato bazali kofinga yo ozali esika bato bazali kokana yo ozali esika bato bazali kopanza yo ozali olio ozala esika bato oyo nzambe azolinga yo ozala yo poni esika na yo ozokobakisa milimo mabe na kati ya libota patience oyo misala mabe bazalaka nango oyo ndoki aza nango ndoki akoki kozela yo abo atiki yo obotami atiki yo okoli atiki yo sisi classe atiki yo meme mobali azeli kaka yo bando bala mpo anobebisa sikoyo libala oyo obali mposa na ye ezalaki azwa yo kaka na ntango ya libala me biso ntango tobandi kosenga osengi dabord esengeli mabe osengi inane osengi 2 ans otiki awa nga nazosenga nazozwa te nzoka ezali na likambo oyo ezali kobloke yo nzela pour ke nzambe apesa yo solution banzembo oyo tozali koyemba mama atie nzembo ibanzanga vowa moyo ngenda vowa fwana ngenda nazali kokanisaka ngai naza ya kokoka nazali kokanisaka ngai nazali bomoi nzoka tozali ya kokufa spirituellement ozali kosenga libala me oza na sheri nzambe akopesa libala ndenge nini mutu alobi nazoyoka nzala c'est-à-dire na ntongo aliaki te na libumu na ye ezali vide soko bapesa biloko alie mutu azali kosenga libala seke azali na mutu te pembeni na ye azali na sheri te yo ozali kovivre na kati na ekobo ndenge nini nzambe akopesa libala akopesa te parce que oza na libala oyo satana abalisi bino satana abalisi yo ntango yo ozodemere na kati na ekobo kosenga libala te parce que obala spirituellement e malédiction oyo libala yo osali eye na kati ya ndako tata bato azoyeba eloko te tata azokomprendre te meme libondeli ya libota mituna eske na ndako na bino so tokomi 22h bosambela tata abengi mama babengi bana bosangani bino so bana basambeli mama asambeli et tata tie ame eske esalamaka na ndako na bino mpo na nini esalamaka te esalamaka te mpo na kilo ya bamalédiction oyo etoni na kati ya ndako emilimo wana elati na kati ya ndako tie tata kilo ata soki bolingi bobanda kosambela bobengi tata na kati ya chambre alobi bino bosambela na salon nga naza na kati ya chambre ntango olanza tata na kati ya chambre okuli tata azoronfle me alobaki nazosambela na kati ya chambre mama ye moko
asambelaka mikolo nyonso bino bana oyo bolingaka kosambela te bino bana oyo nazoyebisa bino bosambelaka te ye moko aka abuki babolongo parce que nzambe alongoli ye autorité ya parent ata obenge bana baya kosambela bana oyeso mama sambela yo moko biso mpe tozosambela na ndenge na biso olandi bana oyo basambela na ndenge na bango okuti bango baza na WhatsApp priere na bango eza na kati ya WhatsApp tata lokola moyen eza te mbongo eza limité mama mpe koteka ezosimba te mwana ye mama bobakisa oyo na biloko mwana oyo akabaka yo kabaka te tala moninga apesaka moninga akabaka te parce que azwaka aboyi mbongo ekobo yo ozozwa obengi mwana oyo akabaka oyo azomemela mbongo ya ekobo ndako ekozala beni ndenge nini ngai nde eza boye Thierry azolinga nga nalingi na nga te nga azaki mbangise nga na boyi na nga me mbongo Thierry apesi yo olie yango olie botutu olie malédiction olie punition oyo ekota na kati ya ndako yango wana tokomi kilo tozali kosambela me bomoi na biso ezobonga te tozali komikaba pa nzambe makambo na biso ezosimba te c'est pas mapamba te tozali na makambo oyo elandani ebele ezali kobenda biso lokola kilo bayetoke liboso ezali te nzoka nde soki ozali kosambela pa ya nzambe il faut ozala pepele soki ozali pepele nde okomona bareponse ebandi koya moko mpe reponse ya nzambe eyaka na ntango nango na tango yo ozosenga te soki nzambe amoni ke ngonga nango ekoki apesi yo soki ngonga ekoki nanu te ata osengi oyo ozali kosenga mokolo ya lelo nzambe ayebi ke soki apesi yo yango ekobungisa yo outi na chômage bakomisi yo directeur ya trésor public est-ce que soirée oya susu oza ata te batie yo kese ya trésor public okoya te parce que ere ya soirée ozala na mosala ere ya répétition yo ozala na réunion dimanche oyo esengeli osambela yo bolobi bozosala contrôle moko boye parce que mbongo moko ebungaki nzambe akoki kopesa biso babénédiction oyo ekokimisa biso mosala na ye te akopesa biso oyo ekoki na biso a cause ya kolula a cause ya makambo mokili tokomi koluka biloko ebele tokomi koforce kosala masumu esika bazali kopekisa biso kolata meshe te olati meshe kolata pantalon te olati pantalon olobi c'est à la mode or oyebi te mode na ye na mode na ya ndeko oyo ozali kotala bamode ekeseni bamode wana ekeseni ntango yo olati obebisi eloko moko na kati ya nzoto na yo oyo eya kobebisa ezongaka kimbangisi nyonso fa yebake ntango yo osali mabe libanda ntango yo osali quelque chose yebake non seulement yo kozwa etumbu mokomema ngo na kati ya ndako ekomami na mokanda ya nzambe voilà pourquoi toyaka kosambela na ntango nyonso toyaka kokwela mabolongo na biso epai ya tata nzambe toyaka kosambela ntango omoni balobi likambo oyo yo osalaka olongoli kosambela okomi kobondela mpo ete nzambe ayokela yo mawa epi kosambela mpo na yo moko te sambela mpo na papa na yo sambela mpo na mama na yo sambela mpo na bayaya na yo sambela mpo na baleki na yo sambela mpo na lingomba esengo nini ezali soki bato bakomobunda ntango bato bazali kobunda na kati na ndako ya nzambe nzambe nde moto azosepela to satana moto azosepela oyo ezosepelisa satana tokosala yango mpo na nini esengeli biso bandimi tosalaka kaka makambo oyo ekosepelisa nzambe parce que soki tosepelisi satana exode 20 elandi biso 1:7 bosaleli nzambe mosusu alobi soki bosaleli nzambe mosusu nakolanda bino na punition nakotika te nakopesa punition na ngai. Psaume 1 verset 1 ebakisi lisusu boye tala bato nini okotambola na bango eza mabe te kotambola na baninga eza mabe te kovanda na baninga eza mabe te kozala na bakamarade me bakamarade wana bosololaka makambo nini bobetaka lisolo nini ezali malamu mingi kozala na kamarade oyo azobetelo lisolo kaka ya nzambe azobetelo kaka lisolo ya eglise na ndenge ya malamu
Mais ce que vous avez un camarade, oh, azo tonga banganga nzambe. Papa totiki ye nankamba. Baye bazali ko représenter papa. Bazala kate ba paroisse banganga nzambe, oh baza valablement ko représenter tata mokonza boule. Okei pa na ye ofukami asambeli, ozupe solution. Mais à force ya ko finga bango. À force ya ko chola bango. À force ya ko tonga bango. À force ya ko critiquer bango. Ata okei. Même temps au final qui a yoka kité. En français on dit les murs ont des oreilles. Nani okoki kolakisa mato ya mur ndenge ezali awa. Mur ezalaka na mato ite, ce sont les esprits hauts totambola na yango. Tata mote ya lobi, toza na esprit, toza na âme. Nzoka na esprit na âme wana ezali ange ya Satana na ange ya Nzambe. Tango yo sali likamwa malamu. Ange ya Nzambe aza na yo azo continuer na yo. Tango yo sali likamwa mabe, ange ya Satana ye. Voilà pourquoi ezalaka mutu na ekobo. Soka wuti ko sala ekobo. Akoko sambela te parce que âme na ye eza reproché na quelque chose. Moïbi a wuti ko yiba. Akoko sambela te parce que son âme est reprochée de quelque chose. Un jour abattre la cahier, ayoki soni, a influencé ye na kati ya mutema. Mutema na ye ezali koyeba ke likambo na sali ezali bien te. Et voilà pourquoi to kota na bolembo. Nani acha téléphone na ye alarme, pour sambela na 15h, pour sambela na 18h, pour sambela na 12h. Nani? Nani oya kota ka culte matinage chaque tongo? Nani oya kota ka soirée chaque jour? Maman nini wa respecta ka mercredi solution. E ba yebisi biso mercredi yango ezaka mercredi apamba te. Kongo nango mercredi solution. Et si ka Nzamba pesa ka maman ba solution. Mais maman beta ne kara akipaka na yete. Nzoka nde ayebi te ke mukolo mercredi ezalaka pe na biloko to pesa ka ba woi na biso ba kufa. Ma woi oya kenda oya zo place na ye pa Nzambe. Bavandi se sika malamu akoki pe ko plaider pour na yo. Tango ozomona yo ozo kutindela bango eloko. Mama Kimbangi se faut okota na programme oyo epesami parce que lingomba oyo ezali lingomba molimo santo. Nyo se uta na likolo. Eloko moko te ezali na hasard. Tata Nzamba lobi na yebi posa na yo, na yebi kolela na yo, na yebi difficulté na yo. Batata bana ba respectera sous biso te. Pourquoi? Parce que bozwe ko moke. Otini mwana zo sala nokete. Otini mwana boy. Pa bata yebi ke minerval yote mto futaki. Mbongo kolia yote mto pesaka. Nzamba lobi tata yaka mardi ozonga na pouvoir na yo. Na go redonner yo force. Mais combien de tata ba yaka vendredi pour na ko sala beko. Pour na ko sola na Nzambe, pour na ko yebisa ba difficulté o yazanango. Combien de tata o bavali sakabana na kati ya ndako basali pe conseil familial mama vana bana bo vana bana ngai tata na bino tala boy na te bino boy na lingaka boy te to sala boy to songisa esprit ya kitoko na kati ya ndako pamba te eloko Nzamba kombataka ya liboso na vie ezali mariage yango monaka mariage nyonso bana Nzambe ezalaka toujours na mutungisi makasi. Pourquoi? Parce que Satan alingaka toujours bokaboni. Et dans une famille, oyo tata na maman bavansi bana basambelaka chaque jour pour balala. Et famille on ezaka na kimia. Soki bana basali likamo bakovanda basololi et basilisi. Okomona bana bazosenga na bolimbisi na likamo basali. Mais tata avandi bana bazopota na kobunda lokola bakuluna. Bana bazofinga na lokola bakuluna. Leki lokola zwa libala liboso ya yaya koma eloko te. Mama koma ko préférer ne leki. Pa mate leki azwa libala, leki asalaka. Yaya lokola salaka te, yaya lokola bali te. Yaya pe ozali awo. Surtout ba yaya mibali. O ti lelo na nazwi musala te. Azola na salon, nani ko pese valeur, nani ko pese respect. Maman préférée na ye, tata préférée na ye akumisa mwana mwasi. Oyo bazo pesa mbongo ekobo zo na kati ya ndako. Mais mwana mobali azola na sala zo sambela Nzambe na kobonga mukolo nini. Foti wana ezali ya tata na mama. Esprit ya Nzambe soko koti na kati ya ndako.
ndako nzamba koyeba kopesa solution mwana pe esengeli koyeba ndenge tovandi awa mutu nyonso fo yeba posa ya nzambe pa na ngai na kati ya famille eza nini ndenge ovandi awa fo yeba rôle na yo na kati ya famille na yo na kati ya ndako na yo rôle na yo en tant que mwana en tant que mutu non seulement oza tata non seulement oza mama non seulement oza mwana mais rôle na yo na kati ya libota eza nini rôle na yo na kati ya église ezali nini rôle na yo na kati ya chorale eza nini ce n'est pas parce que faut zala kaka président faut zala kaka dirigeant te rôle na yo eza nini faut yeba oyo ozali soki oyebi oyo ozali nde ekokimisa yo kosala makambo mosusu e baprésence ya bato mosusu na kati na esika ememaka kimia e baprésence ya bato mosusu na kati na esika ememaka kokabwana ememaka koswana soki oyebi koidentifie biloko wana te okolonga na vie oyo te etumbwa monene mpona koyeba sini ke nzambe apesi yo mokongo eza kaka moko sini oyo mutu akoki koyeba ke nzambe atourne yo mokongo eza kaka eloko moko soki omoni mutu bazali kopesa ye conseil aboyi bazali koyebisa likambo ye aboyi bazali kopekisa likambo ye aboyi seke nzambe apesi ye mokongo parce que mutu normal oyo bazali kotalisa mabe ayokaka eloko otika atiki bolimisanga eloko otika atiki bolimisanga mais mutu oyo azali kodemere na mabe bazali koyebise mabe azali kokomprendre te bazali kotalisa ye oyo ozali kosala ezali mabe oyo ozali kosala l'église eza mabe aboyi to baboyi moto wana nzambe apesi ye mokongo e nzambe apesi yo mokongo nzambe soki apesi yo mokongo satana azwi yo bali koutilize yo ya eza na baagent ya diable basinya libela mission na bango ezali kokotisa bana nzambe na kati ya groupe na bango. Voilà pourquoi tozali kovivre na kati église tozwi exemple faki azali kobeta okomona mutu azomema mulongo soki atie liboko boye bino nyonso bolani liboko soki botengami biso nyonso nzoka boyebi te oyo atombolaka liboko azali nani boyebi ye te boyebi te rôle na ye eza nini ovandi na yo olobi okojuke te baye kotelemi so bakati yaka otelemi tala sikoyo makambo azosala kuna mpe faki ezobeta kuna mpe frike ezobeta omona Antoine aza kobeta saxo ayebisi Alexis tala kuna Antoine atiki kobeta musique Alexis mpe atiki anotala bayebisi Freddy mpe atiki bayebisi susu soki Aro atiki 4 personnes batiki kobeta musique ekitaka te ekiti bango nyonso bakei kotala esika bato bazali kobina satana non seulement azali kobebisa bana ya bato e na pokwa mutu atombolaka liboko akoki kopesa rapport lelo nabebisaki église lelo nazwaki bango lisusu e bachance nyonso ya bato bazali kokota na kati ya saki ya satana nyonso ekei okozonga vide e satana azali kopesa mipepe babe oyo ezali komema biso na kati ya mabota lokola nzambe apesaka punition yo na libota na yo omemi okoti nango na ndako botutu ezwi na kati ya ndako e na kati ya ndako mama azali kovivre pasi oyo mwana azosala mwana azali kovivre pasi oyo tata azali kosala tata azali kovivre pasi oyo mama azali kosala yango na mokolo ya lelo mokolo ya mutu eyebanaka te nzambe nde ayebi kodelivre mutu ozosenga oui oza na posa nzambe apambola yo oui mutu moko akoboya bénédiction azali te me mitala oyebi na yo ke batongaka bino oyebi na yo kosanfutaka te batongaka mpenza yo me mpo batika kotonga yo fo mikaba pa ya nzambe nzambe nde mutu akoyeba kokufisa soni na bato oyo batongaka yo soki eza na mutu moko awa tata to mama ase retrouve na makambo oyo tolobi kosambela bongo te nzambe akoyoka te kosambela bongo te nzambe akoyoka te kende koyebisa nzambe
nazalaki victime ya kobina na kati église, nazalaki victime ya kodéranger na kati église, nazalaki victime ya kotonga banganga nzambe, nazalaki victime yo lobi te nga nasalaka kobo te. Ah mama, yo moto obetaki kopo mpo na mwana wana balinga yo komo na yo mogroso, yo oza makasi na kolingisa basi na mibali, yo kobo osalaka te. Me ntango yo olingisi mwasi na mobali babalani te, bake kosala ekobo, yebaka etumbu ya ekobo ekozwa na yo oyo opesi oyo olingisi bango. E batata mosusu baza baspécialiste, azwa ne ndako, me ndako na ye kongo koservir bakamarade. Camarade soki akei kuna, yaya natiki fongola, yo kende kaka. Yebaka makambo nyonso bazali kosala, etumbu ezali koya na mutu na yo. Soki osali yango lelo te, esi na ntango kala osalaka te? Combien de basi yo laki libala? Papa Fuma Manza, papa Mbenza alobaki boye, mobali nyonso ya Kimbangiste alaki mwasi libala, abali ye te. Eke mwasi wana abimi na église, ake kobala mwasi mususu bamemi na église mususu, oza na problème na vie na yo. Nzamba kolimbisa yo te, ezaka mawa na ye. Ayo yo moni kobongola mutema mobali mwasi na yo vanda kimia. Avant yo bala badega nini osala? Badega nini? Yo pe mwasi olaka mwasi ondima libala, olie mbongo, lokolo kutani siko na mutu akendaka na vio, olobi te mbongo osusu yango te ko muke fona zwa mutu mususu ozokisa muninga na mutema. Est-ce que c'est que vous bolimbisi? Lelo muninga lelo bafiki Kimbangiste nga bafiki ko simba te. Nga ifake ko simba te. Nga ipena mubala Kimbangiste ko simba te. Nga na kobala no Kimbangiste pona nini? Parce que zaki na mutu moko wa blessé ki mutema. Yo pe mutu zo boya pa Kimbangiste. Papa Simon Kimbangu kianga ni alobaki asepelaka. Bala na yeba bala na bango pona kotosa mibeko. Parce que soki babali yo na mutalibanda. Lokole za libala, mwasi foza la soumise na mobali na yo. C'est-à-dire nyonso koyebisa yo, ezali contre église, ezali contre mibeko ya église to mibeko ya Bible, okosala yango parce que sengelo zala soumise na libala. Voilà pourquoi tozali kosenga, tozali kozwa te. To lokoti ndamu poto comprendre eloko nini toye kosala. Kosambela ezali malamu. Tozali kosambela pona bokonza likolo. Mais pendant que tozali kosambela bokonza likolo, tozali bana na Nzambe. Esengeli to vivre na kimia. Oyo azali ko vivre selon Nzambe. Soka leli Nzamba pamboli. Ndenge Bible lobi, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Moi na Nzamba azalaka toujours na passe, mais soka sengi pa Nzambe, Nzamba ko pesa ye. Nzamba ko délivrer ye. Et Nzamba ko pesa ye kimia na oye koki. Papa Simon Kimbangu kenga na lobaka ba Kimbangiste. Pomo na Kimbangiste la nzala eza pasi. Ayebi pona nini na lobaka eza pasi. Ayebi que malgré pasi akopesa biso muke pour permettre biso non seulement to vivre mais to salela ye. Mais benda lisusu film na sima. Degani ndio sale. Mwana yo ozali awo. Exode 21:17. To sa tata maman. Ba jeune fille. La plupart les Kimbangistes. Kofinga ba maman. Kokatela mangala na ba maman. Combien de jeunes filles ont manqué ba maman na bango? Alors que mukanda Nzambe lobi, mwana mwasi o azokola pembeni ya maman na ye, akovanda malamu na libala. Au préféré au sali sa maman limususu maman camarade. Au préféré au que de kombo na ndako ba camarade. Au préféré au sala malamu na maman mususu. Maman aboti yo, okomisa ye ndoki. Aleki yote na momo na pona nini? Kaka na kimkolo po apekisi yo, ozali ko sala ezali malamu te. Nzela ozali ko kena ba camarade ezali malamu te. Mwana okomi na maloba 5 6 7 maman atikali. Maman ovandi awo. Combien de fois yokisa tata soni na miso bana? Nzoka nde balobi chambre nde ezali sika tata na mama baswanaka bana bayoka te ezali sika babongisaka ba vie nyonso. Mais yo longo na kati ya chambre komi kofinga tata na kati ya salon la mususu libanda na miso ya bana ofongoli porte sata na kota kate akoti a BBC nyonso.
tata pe sans contrôle omonaka mwasi eloko te lokola yo no bala ye osomba ye kosomba kimbangiste mo ozali kofinga mama na miso bana ozali kopesa respecte na mama kogangela mama na libanda a défaut na kati église même na balabala satana akoti aye akoti na kati ya ndako nyonso bokosenga moyeyokana ezali te yango tolobi oyo nyonso ase reconnaître na likambo oyo touti koloba awa banganga nzambe bazali kitisa mikumba na yo senga oyo esengeli osenga tubela nanu ntango tokokota na priere ozala pepele e na kati ya groupe de 6 ntina ya groupe de 6 eza ndenge nini moto oyo atubeli na solo moto oyo aza na problème na nzambe te na kati ya 6 personnes wana moko oyo azali na problème na nzambe te soki asengi bino nyonso oyo boza na kati ya groupe de 6 bozwi bénédiction bozwi réponse. Voilà pourquoi na groupe de 6 moninga azali kolala lamusa ye soki olamusi moninga na groupe de 6 okomonaka mabonde na biloko ezala likolo soki bozali koyemba bino nyonso okomonaka nyonso ekozala likolo parce que toye kosala sacrifice ezali jete baninga mosusu balali na kati ya plateau de 15 ans mpona kobongisa cérémonie ya lobi biso toye kosenga mpona biso moko bafamille na biso lingomba na biso ya Brazzaville mituna question ese lingomba ya Brazzaville na mokolo ya lelo ezali ndenge ezalaki lobi soki ezali bongo te nani akozongisa ngo mpo ezala lokola koleka oyo ezalaki eza kaka yo oye kosambela na solo osengi nzambe aza capable na nyonso ezali bien jeteki na kwe na ye dirigeant na kwe na ye koreki na kwe na ye fliki na kwe na ye gaki na kwe na ye mssk na kwe na ye mais lisanga oyo babengi union de la jeunesse kimbangiste ntango papa azolobela nalingi na travaille na bagene balongaki te alobaki teke nalingi na travaille na koreki nalingi na travaille na fliki nalingi na travaille na jeteki mpo jeteki kala bolongaki te alobaka bagene bolongaki te. Voilà pourquoi cette union doit il faut ezonga ndenge ezalaki liboso pamba te ye moko chaque mardi azalaka wana liboso ya bagene mpona nini ayebi yango ke samedi ezali mokolo satana asalaka makambo ebele soki obimi libanda bwani kotambola okomona feti okomona elateli ya somo okomona babina ndenge na ndenge okomona na ero na kati ya basimetiere bato bakoti bazosala baincantation okomona na kati ya 3 heures bato bazoloka balabala mokolo ya samedi eza kaka mokolo yango nzambe ayebi ke lobi eza dimanche okoyemba me alobi yaka kose sacrifie mokolo ya samedi pamba te ayebi nini oyo elekaka samedi ayebi nga nakokaka beko te parce que dimanche nayembaka te nzambe ayebi ke après samedi ezalaka dimanche me alobi bagene bolala bosenga nga naningaka bagene oyo baza makasi bagene na nguya mpo bapesanga maboko na nzela ya mabondeli mondimi nyonso azali faible na mabondeli satana azali koutilize ye na ndenge nyonso me oyo azali na makasi na mabondeli ye wana azali kolonga makambo nyonso me etikali kaka kobongisa etamboli na biso soki ezali malamu etamboli na biso ezali digne devant tata nzambe nde komona makambo nyonso ezali kofungama moke nzambe ayebi kopesa biso na lolenge na ye mpo ekweyisa biso te. Mpona lelo tosukisi boye na kombo ya tata mpona mpe tata molimo santu amen. En attendant tokoma na 01 tosengi mama motambusi ya nzembo apesa biso de nzembo e mama motambusi ya beko minu soki ebeti tosali libondeli ya 01 koreki toyebisaki bakonzi bokolimbisa biso ezali programme oyo tata Simon Kimbangu Kyanga na apesi biso ye moko ayebi pourquoi apesi biso tokosambela groupe de 6 ti 3 heures. Sujet eza nini ya mokolo ya lelo sujet ndenge tolobi ya liboso tozali kosenga mpona biso moko ya mibale tozali kosenga mpona mabota na biso ya misato tozali kosenga mpona unité ya lingomba ya Brazzaville. J'insiste tata mokonzi abola insiste unité ya lingomba ya Brazzaville et tosengi mpona mokili na biso. Voilà ba sujet oyo toye nango
oyo tata mokonzi Boula pesi toyebisi bakonzi ya Koriki tokosambela ti 3h après to permis Koriki bakei basali banzembo o bakoyemba lobi 5h tosambeli bao bakokende mbala moko na plateau bakei ba o bakei pema bakeko pema o tozaki nango mokola lelo tosisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Mukumbase ya mwanda vilila tata nzami fumoto Yesu Kristo tata simu kimbo kiangani na tete kidombelele venduri kantero wafana kumulu wabantalisia yanzo yetu kuke watu kansuka utulu aksini kwa Nilidiva fuliki papa mkuza sana sautia kwa tuvana kwa fasi indina tatu kutalani metoka ni mwana mpasi zetu tuzuri tata wabili tunabebe mpira utuyendula wafila mbevu wakati zetu zungula mbakuza moko na lisalu kwa jeunesse pas kadi wote vuna jeunesse sala jina tata liseme salama na mbongo tuzibu dapa simu tatu ama liseme njamo yala yetu atamla mvu mtulombe mzee vimba mvu mvundi akujampiria longo banzi na makana yetu pale ndio sisi tamu sakuntulombe mvu bikabe yala tukwa kwa ile mvumu kumbase ye mwani mwanda Yesu mwana Davidi umfwekenda mono yidilanga Jingalala kiuto banga mesoma walongo ya vezambi zulu kianto kwa punto tusiku lwa malo mako Nzambi tata kisolokele lukele Daniel Charles Nzambi tata ralungana kiangani Salomo Nzambi tata rangena kunchima Joseph lelo batatu balongo mutata Simoni Mbangu kiangani Mbangu ya fika ya sweka ya tumbi mama mwilu kia wanga nzita nini nikimpuvila kieto Nzambi ya mpungu tulendo Nzambi ya l'Afrique Nzambi ya Bakongo tata Simoni Mbangu kiangani Papa tuturi mungunga ya minui papa yetu jilanga mpasi zanza ya mvimba papa tala bishi tuizire ya fulweki papa tulaba kwa masumu papa tusumukanga muntaru munzozo lo munjatu lo musubu papa Nzambi yetu utulevu kila papa afulweki papa tuizire papa Simoki Mbangu kiangani bekwe didi tuzikota papa Simoki Mbangu kiangani bana baka basila
si lu papa ba munanga papa bika wazibula message bika maluta papa Simon Kimbangu kiangani dolo kolo jago papa utufungila ade makasi ko dolo kolo jago tata Simon Kimbangu kiangani kala yetu kibati mfumu wangu la mimi usulmanta atu satana utusonga zola papa kari zola kufika ngambia wosu no papa beto kibeni zola nkatu tuka muri bundu ya kudwa mwena mpasi panda tonto papa Simon Kimbangu kiangani talaba jeune papa bamini kota munzila za mupila papa la franc-maçonnerie bamini kota munduinu za malavu munduinu za nsunga za bunduvu papa Simon Kimbangu kiangani papa bana bako kwebe na papa ba jeune bana ba na promesse papa bonasala nabo papa kwebe na papa bamini kota munzila zambi papa Simon Kimbangu kiangani ngekulemba nanga jambo ko papa sa récupérer miela myako papa talazinsi papa yaka mukatikati kwa mpasi bikindu bimbevu mupila papa Simon Kimbangu kiangani baka babela bankaka zetu papa Simon Kimbangu kiangani betinwa bilongo beti baka na mfumu mubelo ka papa kota muzi opito muzi mpavu zanzila papa Simon Kimbangu kiangani utuwisi sa barika kuna zulu kuna kuba mbuta zetu za Ribundu tuka muzi choral association mouvement papa Simon Kimbangu kiangani utuvana zola kuna kwa kala muna 20 papa buna kuna munanta amuna papa Ribundu kare kala dadi nene ko kazi la kala mukatikati kwa siku zola yebisalo papa babu Ribundu di nieke ni toka babingi papa kazi zola nkatu dimeni mwanga na papa tata Simon Kimbangu kiangani ngewe na yentumbu tata mulonda mana mamonso no meti pasuka papa Simon Kimbangu kiangani utukutaka sa papa Simon Kimbangu takala boso mika miambwa mileki langa ki mosi mevumo kilanga ki mosi papa utulolo kakaritona kunsantangu papa dolo koloja kumfumu ngekuwanga sambe kwa masumo kutate ja utulomba nga levo muloma tete kwa ngenza mpungu tulendo papa kwa ngetu yekulanga mamonso no kwa nge twiziri vantu ala papa Simon Kimbangu kiangani ngeni solution mu mambo meto mamvimba papa katona enzambi yankaka ko kwa ngetulomba nga fuku ye mwini kwa ngeye utuke banga ntangu za wonso nzila lumbuka lumbu munzila zazo nge ututwari sanga tata Simon Kimbangu kiangani dolo koloja kumfumu biga watu yindu la tata Simon Kimbangu kiangani taleti mpasi ziwa muna mukuma kabeto bandombe papa mpasi za kala munta mandombe kaleni telama ameso mamundele ko papa kasi bwabu muntangu yumfutu kabeto bakento totilonga totiyala mpe papa Simon Kimbangu kiangani mukuma kiangeye papa utulembulo zaba bunene bwange tata dia tuvidiri nzila papa utuvutula vana mahango papa vana vatavidiri mfumu dolo kolo jako kenda iluzulo lako tulombele bayala bwabu na temu ntangu kaimani muzola kwa seye mwani tata mwanda wa velela Loki kwange twizidi Dowiza watu loloka Loki kwange twizidi Dowiza watu loloka Mambu mingi matuzungidi Mao songezemo Yubu yoyo kufungila yo makasiko Enza panga kwa ndayena Mambu mingi matuzungidi Mao kufungila yo makasiko enza panga kwa ndayena zola kwa seye mwana impeva ndongo tata nzambi ampungu tulendo nkwala nkazi nkenda tufuka manewa nchamali kumule mwalevu endoloki tiantile tuvutuluma tondo tuwa tukebele muna suka utu chimufuku tukamulibula cha 22h papa abu tukamu 0h avant de lomba ngimiza bantsatu za muntu tukaputikola kunzo yawi babinga bena vuntu la fulweki bakaba kangamle munazinto mujamuja bimbevu sersa masejingudi sersa jempangi sersa bibuchi sersa be kutupital mabolo kumizanza mpamzanje yakuchamaza batako yaurira ko sera pe Congo Brazza ko Kinshasa Congo Angola parce que l'Afrique l'Europe l'Asie l'Amérique l'Océanie abatuzuni katulino kusunga nzago nzange wavangayo matayo ku est ngeni mutala wena
kuna Ukraine, kuna la Gaza, kuna la Russie. Menga betsamka ntangu za suni. Kulombele yote masabele di afanza kugwila. Sasa nkangu tao. Tuwe kuna États-Unis mukuza ku Yerusalem. Papa. Tunansatu muloloka kanti zaento na kondolo. Vuvu ketu munange tushitu. Tuishiri na ndonga za mpavala. Vundonga zetu jimifuluka mmadiyama kimpevi. Tushiri vuvu bilumbishiri kuntuala ya lupu tudwigirika kutujekila. Sambwe luva mutalomba vika tuyala. Tuwa kwa ntiwele mvu. Mnazora kwa see mwane mpevalo. Nzambiame Upuluza Mupila pasizi tuzungititi Yavuvamena Muzingu kyame Enzilange Ozambi tombaka Nzambiame Upuluza Mupila pasizi tuzungititi Yavuvamena Muzingu kyame Enzilange Ozambi tombanga Enzambiame Sefukamene Asizamenge Yezeyezo Unoloke Mumani mamo Efumu yasikila Mutwa kuyabelela du Fils et du Saint-Esprit. En ce lieu du 6 avril, te soumettons nos supplications par le chant de ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur, tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fais crucifier ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux se moqua de toi, mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fais cela uniquement pour obéir à ton Père afin que l'on pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fit ta compris pour les hommes mauvais. Ta volonté nous les servir, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec les saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu as promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur as promis la venue du Saint-Esprit sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ces jours de notre Père, Jésus que notre Seigneur Dieu le Saint-Esprit, nous sommes déségarés devant ta face, nous sommes détournés de ta voix. Nous négligeons tes commandements, nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde dans le pauvre afin que nous puissions te connaître, enseigner tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont encore de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à nos secours, fais-nous triompher des tentations d'ici-bas. Et sur nos larmes, ô Seigneur, ne tiens pas compte de nos péchés, car tu es mort, en fait que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Viens rétablir ta paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. Mais soit toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre que sont renversés. Nous constatons que dans le monde, les peuples sont traitus. Vers leur survie dans la paix. Les responsables d'une de ta confiance qui puisse les guider. Devant ta face est déjà construit une heure de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, en fait que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Muna watu wasiona Jonadina ngaike koka Ozambizo diasukami Kwiza ke kwiza obanza Kwa Jona we na yopasi Muna wa ukadidila Okuyandalanga kambi Onzambizo diasiona Okuyandalanga mosivana bena Ombwala isu ya tolonwa Kanzi wavumbula kayo
bantu bekangwa kati nzambi kekangwako kadi nzambi waseloka wayeto wantuwa amin. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani ya liboso papa to tondi botondi papa Simon Kimbangu Kiangani po soki mawa pe bolingo na bino te mokolo lelo na ngonga oyo tolingaki na biso kokoma te oba oyo bazongisi milimo epai na yo biso tozoko se poser ba question toleki bango na nini de yango wana papa totondi bino koleka bon son tofukami totie bilongi na se reconnaissance ya mabe papa tozali ko reconnaître te tozali bato na masumu libondeli na biso kosenga na biso epai na yo olimbisa biso ata moko ya malamu oyo tosi tomarka na mokili papa Simon Kimbangu Kiangani bana toya limbisa biso na yango yokela biso mawa na yango pona obongo la biso papa Simon Kimbangu Kiangani papa tosangani awa tozali ba jeune olobi na biso ete na 2021 mibu eleki papa bana ko se poser ba question ko sana banani ko tinda banani centenaire au sepeli to présenter bandako olobi na sepeli na ba jeune na kosala na ba jeune papa ba jeune nango ezali biso bai oyo tozali kokende kosala bikobo bai oyo tozali kokende komela masanga bai oyo tozali kokende kofinga batata ba mama baboti tozali kofinga bambuta tozali kobebisa lingomba yo etie lika epa na biso papa Simon Kimbangu Kiangani yango nde biso pe lika na biso ezali ete papa yo kobongola biso na nzembo toyembaka okobongola mabanga basalela yo papa aussi omona pasi po na biso na place obongola mabanga basalela yo na solo tozali kopesa jeunesse na maboko na yo papa Simon Kimbangu Kiangani bongola biso tozala ba jeune oyo bazali kosala lokola yo ozali kolinga na tina ete oyo nyonso esengeli kokisama na ba jeune ekokisama na biso papa pasi ezali na biso ozangi koyeba yango te lokola elobami awa papa président atei biso makasi nani azali kosechape na nyonso oyo batei biso awa lelo papa Simon Kimbangu Kiangani to reconnaître ete voilà pourquoi tozali ko subir mais soki yo papa Simon Kimbangu Kiangani o accompagner biso na tina ete to bongwana te ba base oyo moyini sata na fandisi kati na biso ekozala pasi toko continuer kolela to continuer kosenga na yango wana papa Simon Kimbangu Kiangani jeunesse na biso une fois de plus bongola yango lokola bongola kinzika ya kopola papa Simon Kimbangu Kiangani komisa biso utile na kati na société komisa biso utile na kati na lingomba komisa biso utile na bisika nyonso oyo esengeli tozala utile tosalela yo to présenter bonene na yo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani papa kimia na yo kaka nde tozali kosenga nani mosusu akoyesa kimia na mokili soki yo te papa Simon Kimbangu Kiangani kuna na est ya RDC bilelo ezali mingi bazali ko se poser question soki nzambe pe ayelaki pona bango soki nzambe pe azali koyokela bango soki bango pe bakelamaki na yo papa Simon Kimbangu Kiangani papa limbisa yokela bana mawa yokela bango mawa kanisela bango na bilelo ata na pasi oyo atako bango nyonso bazana bango mabe 120 coups de feu oyaki kozwa pona biso baindo bango pe bazana loposo lokola biso yokela bango mawa papa Simon Kimbangu Kiangani kanisela bango tina toyeli awa papa Simon Kimbangu Kiangani ozangi koyeba yango te mokina biso ya Congo Brazzaville jeunesse pasi papa Simon Kimbangu Kiangani biso tozali ko se référer na conseil oyo direction générale na maloba oyo pesaki bango ba oyo tozolinga te tofanda bandako kasi ba oyo tozolinga to supporter to sala kino yo moko nzambe okoloba ya yo papa kotisa esprit wana na jeune nyonso ya Congo Brazzaville to reconnaître ete mosala ezali ya yo
litomba ya mabota na biso pe ya milimo na biso. Papa soki bonso tokomi na esika wana tokanisi Brazzaville ko vibrer lokola na kala pe tokosalela yo koleka. Fongola maboko na biso pasi mokimbango kiangani. Mingi posa ya kobala, mingi posa ya misala, mingi posa ya kobota so ezali pa na yo. Yango nde totiepe lika epa na yo te. Monso tozali kosenga biyano ekota epa na bino pe positivité komona na kati na monso oyo tozali kosenga awa. Kimia mapambo lipe nguya na yo elata biso ebandeli kino suka na kombo ya tata mwana peta molimo santo. Amen. Amen. Voilà, tokomi na ngonga ya 3h esika wapi mabondele sili kosila ya ba groupe de 6 ndenge baike bakabonaki nde sika boye tozali kolanda étape ya prière ya 9 personnes pe kolandisama nango na kopema pamba te mokolo ya lelo ezali elambo awa na mboka Brazzaville matondo kuna luva
Binga usakumulwa kumisa katika bala bangu mkumwase mwana yo mwana velela. Tosengi bolims na menyoso tosako esisaka banzambe na yo te bolonyo tosumpaka yango tosengaka bolims papa biso bana toye na esika oyo mpona kosengama oyo toye na yango posa bapasi oyo elingi biso na mokili te makambo ya ndenge na ndenge tozali na eliki ete na baheure nyonso tolekisi na esika oyo osili koyoka libondeli ya mwana moko na moko mpe ekopesa biso elanga papa topesi mpe bafamile na biso na maboko na yo pesa kimia pe bolingo na bafamile na biso koti na mokolo ya lelo bafamile ebele esili kokabwana kolingo ezali susu te yango tosengi ozongisa biso bafamile ndenge ezalaka na kaka lingomba mpe topesi na maboko na yo sutu na kongo brazaville yo moko omoni ndenge lingomba esili kotelenga na papa yango tosengi yo moko ozongisa ndenge ezalaki na kaka koti yo olobi kongo brazaville ezali ebandeli ya makambo kaka na kati ya kongo brazaville papa na mokolo ya jeudi papa pasteur ya talanga asalaki accident yo ozali nzambe place azali na hôpital kuna tosengi moko kende kobikisa ye po etautaki kuna na nkamba na mboka na ye mpona fete ya le 12 octobre baye nyonso mpe bakweyaki na likama wana papa tosengi obalelaka papa na ngonga oyo na bopito bana no mpe bazali kolela nkombo na yo kende ozwa mosusu mpe mobateli na bango tala na mokili papa bapasi ekomi ebele surtout awa na kongo brazaville bakomi koboma bajeune mpona ntina ya kotika kolongola kosisa pagai na kati ya kongo brazaville tosengi yo épargne baémotion pesa biso bwania mpe sagesse na baklasse pesa biso makasi longola biso motu makasi pesa biso botosi mpe bobangi na yo nzambe kimia tozali kosenga na ngonga oyo kino bangongi koya lelo ezali mokolo oyo biso bana ya kongo brazaville tokomela mpe tokolia nzoto na mokolo yesu kristo tosengi bozala na programme wana bai nyonso oyo bakozala na kati ya programme wana bazala na bwania na yo mpe lata bango ye moko mpe lata mpe biso tokomela communion kimia tozali kosenga na nkombo ya tata mwana mpe tata Mwana Davidi ukwekenda mono yindilanga ingalalaki utomanga meso mafwaya Et le quoi, 3 heures du matin, papa, il y a un mokoto. 3 heures du matin, papa, il y a un kenda. Il y a un bon moment, il y a un papa, simba au Canada.
okubenga ka bandimi nyonso timba na bakombo oyo ya mboka oyo basalaki kobosotela bango. Papa Diangenda oya kobosana kobenga kofu boya mndimi moko. Kasi papa Martorel akosala le rappel papa kombo moko ya mndimi moko papa noke yango te. Papa Diangenda yo le bombo le simo kiangani. Oya kusulu kozonga la kubenga bakombo nyonso tu. Papa ele kozoleka papa kobosebite papa olucha bilengo. Papa kimia na lingomba ezali te papa. Surtout na mboka na biso ya Congo Brazzaville. Bana no mingi papa basile kofana manda. Papa loba mongongo na yo papa pote kimia ekota na lingomba la Brazzaville. Ba oyo basile kofana manda ko bazonga tout na lingomba ekosambela. Papa l'année kota na mois de mars l'élection présidentielle et que ça na mboka na biso papa. Papa to semi pa note l'élection présidentielle tika te elika na kimia. Kimia to senga na Congo Brazzaville, kimia to senga na Congo RDC. Tale pa na RDC makila. Ezo tanga butu moi. Makila et comme le polisi mama et papa na biso na yo papa insa kimia. Kimia to senga na Congo Angola Afrique, kimia pe to senga papa na mkile mobimba. Na komba tata yangu anapeta tumuli musanga. Eta nini wangepiziti dowiza watutanina. Eta nini wangepiziti dowiza watutanina. Mambo mingi batuzungiti. Papa Simon Kimbango Kiangani akaila tadi hole ne na jojaki oladi e kalombaso licence kai kongela so wakatoto malo da kamba malo te a réalisation takakosha fudu hiende takakosha bulldozer wakato shokende mapioka papa memenaka direction générale et président Kasso école à part Onyache et à la Légion. Programme Kayo Brazzaville, MBA Kapapa. Okende on a Kochaso, de Mbongaso, la Keneche, en négociation, Kambuche, Ongi Wolati. Beta Odio Yambo Jasia Angelo, parce que Wakate les trois Congo, Kayo Jacki l'Afrique, Afrique le monde entier. Congo Kinshasa, Congo Angola, Congo Brazza. Et papa Kachaso Kendoso, qui a trouvé mon Congo Brazzaville, Waneche, Wamujaselo Angelo, d'abord Kalola, dans l'église Wankewo, Wolo, Wajuchato. Jeunesse, Kalo Congo Brazzaville, papa Simon Kimbango. On a constitué jeunesse, des mouvements, associations et services. Au Kawabidja Wolo, dans Mboto Wololo jeunesse, la jeunesse à Tuchato. Giroke jeunesse est beau, Giroke Ngwa Tuchato. Oye Kakatanu Tche, Keneche Kamtura Wakati, recommandation à Kubeko à l'Ombert. Par sacrifice, Mariko Tusa Wulakai, Pasimoki Maukiangani. Osa Anaye Tche, Wakwe Tche, Wakwe. Mandapo mwana namba, Kolo Ebinga. Kaina mi pesa
Les démarrage était mais redémarrage. Tout va été jeune. Passambe la kamukolo ya samedi et bénédiction na bango, ba réponse na bango et la kamukolo ya mardi. Donc mardi, chaque mardi, bisogno sotozong la habitude ya koza na rencontre na kati ya plateau pour être tozwa réponse ya ba mabondeli oyo tozali kosala mokolo ya samedi. Et puis tango image ezali kokende tata mokonza bule ekosepelisa ye nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Rendez-vous na culte et rendez-vous spécial ezali mardi na grand forum oyo direction générale ya UJK a organisé. Nde mpona lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre. Amen.